avion perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais. Et c'est ezali mingi po ete bozali ebele liboso ba itando ike na bino bozali kolanda émission na bino oyo ezali la voix de neutralistes indépendants ezali émission et kosalaka ete bino boye balisolo o maemanso ezali koleka na kati ya parti politique ya FLNC o ya mwana mboka kapen Eli Kanyimbu o azali andimamaki na kati ya conférence nationale souveraine o efongwamaki na mois d'août na 2017 po ete akamba Congo amema biso na transition. Kasi mukolo mwalelo, chers téléspectateurs, mbote na bino bipai bozali ebele kara na Kinshasa te metoyebi ete na niveau ya ba province ba Congo central et partout au monde bozali kolanda biso. Mukolo mwalelo tokobeta lisolo na ba maman ya FLNC lolenge kara tolobaki na ndenge mercredi passé o elekaki na émission o toutaki kolekisa toyebisaki bino ete mois d'octobre ezali mois oyo ba maman ya FLNC ba ko fetara étant que mois de la femme mais kasi ezali mois te ke oyo biso to fetara ya revendication ya ba droit ya ba maman mais kasi ezali pona bango mois oyo maman asalemaki na kati ya mokili a rejoindre Adam tope oyo ba ko bengaka mobali kasi mkolo mois lelo tozali na ba maman mibale oyo ya Front de Libération Nationale du Congo o tokobeta na bango lisolo tozali na maman Isabelle Ndongala. Maman Isabelle, bonjour. Bonjour maman journaliste. Tozali pe lisusu na mama Mimi Mafuta azali wana kobeta lisolo ayebisa biso tina ya mwasi na kati ya politique ya RDC tope na kati ya politique ya mokili mwana mwasi ako apportaka un plus na kati ya politique lelo biso toyebi ete ba mama balobi ba mama basala ka politique te mena FLNC ba mama baza ebele ya kosakana te bino moko balandi bozali komona lolenge bazali kongenga lolenge bazali kitoko. Maman Mimi Mafuta, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Na banzi ete bozali na esengo mingi, maman Isabelle. Tozali na esengo makasi, maman journaliste. Bae bazali kolanda bino, bazali kozela, bobeta lisolo, pe bolakisa bango mae oyo bino bokoye kolaka na kati ya FLNC, po ete toyoki ete bino boye na système ya sika. Oyo bakobenga mopepe ya sika. Oyo ekoki ko changer pe ekotia lisusu kimia na kati ya Congo. Kasi mama Isabelle avant to bandana bino boko leksa micro epa ya mama Mimi po ete tozali na motuna toko tuna rabango po na politique ya Congo. Kasi mama Mimi yamboto bandana makambo nyonso toko tuna évolution ya parti politique na bino FLNC ezoko kende ndenge nini? Merci maman journaliste. Ngai nazali maman Mimi, nazali secrétaire provincial chargé à sensibilisation na kati ya FLNC. Parti na biso ezo evre kitoko makasi parce que tozaka na processus ya transition. Transition wana ezalaki na processus moko to bandaki na conférence nationale souveraine o ezalaki na bane 90 lelo continuité nango eko silisa na 2017. Yango to traitaki ba commission et que même na gouvernement ba acceptaki alors ba votaki papa na biso lokola président ya au conseil national ya transition pona ko mema kimia na kati na mboka tozomona mboka ezotambola malamu te ba système politique nyonso o ezalaka na mokili échoué tozomona socialiste ba capitalisme ba communisme ba système wana nyonso eza basé kaka na ba injustice moi si aza ko se retrouver te. Place ya moi si penza tozui place vraie valeur na biso ezali statué na kati ya FLNC. Place wana de son excellence le président du Haut Conseil national de la transition azopé sa vraie valeur ya moi si. Et si kawapi moi si wana esengeli a se retrouver ndenge toza lelo toza ko se retrouver. Merci maman. Wana siko lokola bozali ko se retrouver. Na kati ya parti na bino bozali ko se retrouver na lolenge nini? Bozali déjà ko sala ba misala na bino po ete toyebi ete nano bokoti en exercice te. De quel retrouvaille o bino bozo ko lobela po ete ba mama o bazali ko landa bino ba comprendre ya solo.
Merci maman journaliste. Ngai maman Mimi ndenge nazoloba awa naza ko se retrouver vraiment na vraie valeur na ngai. Ce qui na lobi que nazali secrétaire provincial chargé à sensibilisation, c'est que naza ko œuvrer na kati ya parti politique au FLNC et puis wapi wana nazali formé encadré idéologiquement et politiquement na kati ya Front de Libération Nationale du Congo. Yango anozomona lelo ata ba mama moye ba lela lisusu ezate parce que bakoya bakozala mieux formé. Bakozala mieux formé, mieux encadré. Parce que ba maman ba komi ko lela libele to so mona même na ba wenzi bipai wa ba maman baza susu na valeur te. Baza ko bwaka biloko na bango, mama ko luka mbongo na ndenge na yemoko. Tango akoya atia mbongo na ye en exécution abanda ko teka kwa ke ko lesa bana, mama wana ba ko bwaka biloko na ye, ba ko bamba. Donc valeur ya moi si penze ezati. Yango zomona lelo son excellence aso kopesa biso valeur moko kitoko makasi. Déjà né dans la case parti politique naso sala. Naza ko se retrouver sous makasi ko lekali sous maman nangai. Wana sikoyo mama Mimi lokola bozali ko se retrouver. Est-ce que bozwa ki au moins temps ya kokuta na rapena ba maman oyo ya ba parti politique mususu pona ko partager ka ba idéologie na bino to pe ko lakisa bango o ezali vision na bino? Yango zomona lelo soki to mona ni susu lelo nazo benga ba mama ebe parce que to salaka déjà. O ba mama mingi balobaka o parti na bino yebanite. Parti na biso eza ya lelo te eza parti ya kala. E sali pe misale belé na kati ya mboka. Oyo peut-être yango to zomona ba mama mingi musala na bango mingi tolo bana ba mama ya Congo mingi misusu bazalaka wana kaka musala kolamba fufu kokende koteka po alanda te information alanda raté. Yango zomona moyen aye bate parce que lelo soki toza na 63 ans ya anniversaire, c'est parce que to banda kala depuis 1957 tozali ka ko œuvrer na kata parti politique jusqu'à lelo 2020. Musala eza ko salim. Na kata musala to le karape na ba télévision ko loba mais ba maman ebele ba tchaka kate. Yango mo nazo ka interpeller même na ba maman a Congo. Bo landa tala net lelo. Tozo landa po total sabino octobre wana eza nini. Na octobre wana po mama oti koloba awa bomoni bo fetaki le 1er octobre mois na bino tout ça donc po yo mama oyeba mukolo ngo ya lelo eza mukolo nini et puis octobre wana makamu nini elekaka yango to ngito lobelango lelo. Merci maman Mimi na suka abo oti koloba que octobre eloko nini elekaka mama yo yebisa ba imboka ba yeba makamu nini elekaka na mois d'octobre. Merci, maman journaliste. Dans le mois d'octobre, Oyo est toujours parlé sur création. Il y a Moisi. Moisi Azala qui créé le 1er octobre dans l'an 51. Na ebandeli mobile Azaka Yemoko. Tango Tatan Zambé, Azala qui mutu, a créé qui mutu. Mutazala Yemoko a vivre pendant 50 ans. Azala qui Yemoko, Azako Solona Banyama, Azako Ta, Azako gérer. Mais Essengela qui avant d'aller Yemoko. Tata Nzambe a lobi na molimo mo centre a projeté o ezali image na e pese longi ya mwasi et salamaka le 1er octobre na l'an 51 à 4h du matin un certain vendredi mobali aye ko mona moni mwasi na simana e donc ba Tata Nzambe ko tuna mobali wana nani mobali alobi mwasi batuni wana nani mobali alobi mwasi alobi mobali alobi maître nde yango octobre wana tofita parce que ezali journée na biso yango zomona création ya mwasi esalemaka mokolo wana na 1er octobre. Maman Mimi boti koloba bien que non mwasi a créé parce que la caille le 1er octobre mais na monique et ceux qui n'ont qu'à na kata FLN c'est pour libanda so ke libanda que lingo tout na mutu mwasi ba ke la caille mko mwasi en tout cas ko yebate yango nangi na yeba ba formation to révélation o ekita ki na kati ya FLNT est-ce que ba mama libanda bokenda ka epai na bango pona boyebisa bango to po bo enseigner bango que non moi si a seulement le 1er octobre ba valeur na ezaboui tozalara déjà tozali partout tina bapoto na Kinshasa partout dans la Congo mobimba ba formation ana ezalaka esika nyonso soko tambola soko moni kaka drapeau na biso yeba ke cellule wana ezali wana yango wana na koyisa na ba mama ebele boya boya koyoka mingi po oyeba ozala formé po ba monela yo ti po oyeba vraie valeur na yo mama oyo Tata Nzambe mokili apesa yo oyeba identité na yo po oyeba rôle na yo esengeli ngai mama naza nani
na salemaka ndenge nini et puis na rôle nanga oyo esengeli na jouer na kati ya moki ezali nini yango esengeli mwasi ayeba biso ba formation wana ezalaka yango tolobi esika drapeau ezali bisika ba cellule na biso ezali ba mama bakoya bakolanda formation parce que ngai yo lelo nazali formé yango ozomona tozali na secrétariat na biso général eza wana pona ko former ko encadrer ba mama idéologiquement pe politiquement po mama lelo soki aza encadré te mama soki aza éduqué te yeba ke nation tout entière baby soki tozomona lelo éducation eza pourri c'est parce que ba mama ebele baza encadré te mama aza formé te tozomona même ba papa même na kati ya mabala ba mabala ebele eza ko panza eza ko kabona po formation ezate. Mais tant que maman a formé, papa a un essai. A la période na joué moko ya makasi tant que que maman na azali formé a yebi ke ngai rôle na nga jouer na kati ya famille na nga ezali boy. Lelo soki batinga na kati ya société, rôle nini sengeli nga na jouer na kati ya société. Donc maman aza très utile, azo ko apporter en plus na kati ya société. Donc yango sengeli ka yeba identité na yi. Maman Mimi entre bolo baka maman bo eza vraiment important. Bino bobeleli ke no ba mama ba ya bisika nyonso tout ba drapeau ezali mais na kata mboka na biso eza pe na ba centre mingi ba mama bazalaka. Est-ce que bino bo approcher ka bango ou bien bino bozo zela kaka bango ba ya vers bino? Merci maman journaliste to approcher bana soki lelo tozolo ba même na télévision ah toza ko approcher bango déjà directement c'est parce que ba maman ebele baza informé te ba maman ebele balandaka pe ba télévision te balandaka baza yango zomona mingi base base yango tozomona rôle oyo mama aza nango donc plus ozozala ka na wenze plus ozozala ka na kolamba ka fufu makambo ezoleka yo zoyeba te bako pomelo bana mboka nde yango na so aza na wenze te yango toza ko éveiller ba mama ndenge lelo nazali sensibilisatrice eza nazala ki formé pour na former susu ba mama na informer bango lisusu ke ba mama boyana boya ko yoka parce que soki to koti likambo ete mboko ko tambola malamu te po soki ba mama to telemite mboko ko tambola malamu basala mama po alamba ka fufute basala mama ka po ateka kate po mama za na misala ebele sengela sala na kati ya mboka siko misala yango mama azoko se retrouver te eza toujours ka ben justice sociale pour na nini ba système oyo eye na ben justice moko ya kosakana te mama zo se retrouver place na ete yango zo mona baki ko mibwaka mana ba wenze na kotekaka ba kolambaka ba fufu ta ya kota ba information te parce que tant on azolo baboy mama oyo aza éveillé akolandanga maman azolo ba makambo kitoko esengela sani approcher aya koyoka oyo mai o nga na zana ngo o nga na kolobela ye akozwa yango pe akeko mettre en pratique akozala une bonne femme na kata foyer na ye une bonne femme même na kata société parce que maman soki aza encadré très bien azali bien éduqué akozala mwasi oyo bato ba lobetele maboko yango moni même bible biso na kata parti politique na biso tondima quand même bible parce que ça ba parole sacrée de l'Éternel Dieu tout puissant parce que ba lobi que mwasi azali bonheur. Parce que tant que vous trouvez bonheur wana, vino ebongiti. Ebongi? Merci maman Mimi, pour ça maman Isabelle micro, passer micro. Maman Isabelle na FLN au babengi Front de Libération Nationale du Congo. Vous avez un système politique na bino babengi Union de neutralistes indépendants. Na yebi ke na kati ya système wana ba na kati ya statut na bino ya uni. Nebete ba rôle ya ba maman eza na kati est-ce que koki ko pesa biso po ba imboka o bazali ko tala biso bazali ko landa biso ba yoka ba rôle la maman eza nini. Merci maman journaliste. Ya liboso na présenter maman ngai. OK. Maman Isabelle okocha micro moi pembeni hein. Oui. Yoka na malamu. OK. Nazali ko présenter bino maman première conseillère na biso o azali modèle ya biso nyonso na parti politique na biso mama boboto mama boyambi mama ya nyonso mama oyo atondi na misala ebele mama ya mokili mobimba mama ya baorphelin. Moi, na nyonso devant maman, na ngai oyo a se retrouver. Yangwana biso na mission na biso ba maman. Tozali presque na 7 mission to kolobela. Yali boso na koloba administration secrète. Mama azali bongisa micro mama. Mama azali sekele.
mama amibotelaka abombaka sekele ya ndaku na ye ya famille na ye ya bana ou soit na société place azosala mama alobaka te. Mission na biso ya mibale mama azali kopesa harmonie entre papa na bana. Pona nini nalobi bongo? Parce que na bandako mosusu papa mosusu bazaka méchant devant bana na bango. Voir même bana mosusu surnement papa na bango. So bamoni kaka papa azoya bana bakomi mal à l'aise. Ah papa na biso kombo na ye Django, papa na biso azali lion. Siko ngai mama naza na kati wana pona pesa harmonie. Na conseiller bana na ngai pe na conseiller papa. Mission na biso ya misato ko protéger ba être vivant. Mama bomaka te. Mama bomaka insecte te. Mama protégera ba être vivant. Mingi toki kotanga ba insecte mibale. Nzoi oya tongaka bandako na banza tomona ba mabele moko boye e kanga maka boye na bandako boye. Insecte wana to bengaka na français mouche maçon. Ba bomaka ete. Po azana musala makasi. Na nzoi mususu oya botaka mafuta nzoi. Oto liaka wana babomaka ete. Musala nyonso wana ezali ya mama mutazo protéger. Babiloko wana nyonso. Maman Isabelle, pardon, beau expliquer biso bien po makambo uti koloba. En tout cas, na ebité public bino ba ebozo landa biso. Boza confus, lolenge ngamoko pe naza confus, nazo yeba te vraiment. Po makambo maman Isabelle a uti koloba. Na comprendre te comment ça fait-il maman il faut abattre là-bas être vivant bien sûr mais maman Isabelle neti musala ya ba mouche maçon wana na ba bei wana okoko expliquer biso ezandenge nini. Merci mingi maman journaliste pona motuna na bino kande na utoloba neti mouche maçon wana azana devoir makasi asalaka ye alokotaka ba insecte oyo ekufi. Au moins ekufi na ou bien moninga na insecte abomie mais ya lokotie akeya koti na mwanda kuna ye wana azo transmettre vie après ce qui 7 jours boye abimi en vie insecte wana oya lokoti ya mwana ezali interdit to bomaka yete nzoi pe o azali ko sala mafuta nzoi ba bomaka yete po azali ko pesa biso eloko oya kitoko miel wana ezo sala pene même ba traitement ba nzoto na biso. C'est que yosoko bomi. Au moins que te osali lisum. Et pas na biso ezali interdit. En tout cas maman Isabelle ba mission oze koloba pona ba maman en tout cas ngamoti siko ezolekela ngai vraiment ezolekela ngapo ba ndozo ba insecte mususu ezali estalaka boye mais ba maman misu ba yebi na bango ngote. En tout cas ta komona boye ba yebi te. Maman Isabelle, je me suis dit que je te benga bino lisusu en tout cas faut boya même na ba photo wana po batala batiki ba ke non oh insecte oyo eza pour na boy insecte oyo eza pour na boy mama loba na lisusu ba mama ba yoka na zonge lisusu biso na système na biso mama wana ezali 3e mission na biso mama abomaka pamba te. Maman abomaka ba insecte pamba te a protégera ba être vivant ndi na utoloba a ko protéger ba être vivant mingi to cible mi bale wana mouche maçon na nzoi oyo mususu na asalaka mafuta nzoi po bazana musala makasi bazo saila biso mafuta oyo tozolia ezobongisa ba santé na biso. Mouche maçon ni wana mouche maçon akoyi ko lokota insecte oyo ekufi mais akeya kotie na ndaku na ye wana asalaka ya mabele wana contre mire boye après 7 jours à transmettre ye vie ya mwana to bomaka ete siko pona mouche maçon wana ndo bouti koloba ba mama ba mona ke non ndako komi salté ba komi sa banda ku salté mais bino bolobi photo protéger bango mama wana en tout cas ezolekela ngai ba mama ba imboka obozali kolanda boyoka vraiment boye bandeni ya koselela makambo yango. Musala na biso ezali toujours kande na lobi. Wana ezali 3e mission na biso donc biso ba mama to protéger ba être vivant. 4e mission na leki. Na 4e mission na biso tozali ko faciliter retour ya politique. Ya neutralisme indépendant. Dans la caméra maman. 5e mission na biso
tozali ba informatrice. Première informatrice auprès ya papa. Ya mobali na yo quoi. Sixième mission na biso ezali ko se préserver na mabe. Septième mission na biso ezali tozali ba gardien ya pouvoir ya sainte image de l'Éternel Dieu. Voilà. Mission na biso yangwana. Donc makamala nyonso te vandika na kati ya FLNC. Ezali na kati ya FLNC. Mama, bosa makasi ba maimbo ba mama dazolo ba mama tala ba mission minene o ezali awa. Bolanda. Bo pusana bisika nyonso tu ba mama mimi alobi bisika nyonso tu bomoni drapeau ya FLNC bo kende po bo yeba. En tout cas boyeba ba mission na biso ba mama eza nini yango nde kosunga biso. Merci beaucoup. Mama Isabelle, par rapport ya ba makambo nyonso uti koloba, en tout cas nga ezali première fois na yoka FLNC mo pepe asikango yene makambo matata oyo nanga moko nazoyeba teske na kokoka ko se préserver neti na mabe o bo utaki koloba moi si il faut se préserver na mabe comme mabe nini ou soit bo uti koloba 7e mission na bino ezali que moi si azali gardienne ya pouvoir ya sainte image saint esprit na ebite pouvoir na ye comment bino boko koyeba ke bino nde batu bobombara pouvoir ya sainte image par rapport que au juste que biso toyebi que sainte image ye moko aza déjà pouvoir ya munene. Ça fait la rosanga place à robombi sa pouvoir ya kaka epa ya mama abombi sa pouvoir na ye. Merci maman journaliste. Au monde na projection tangu tata Nzambe asali mobali. Ndenge maman Mimi a outi ko expliquer. 50 ans après, tant to comme na 51e année, maman asalemi. Ezala ki projection ya molimo mo santo esprit maman molimo santo s'est projeté ou inase mabele eto mami na sima ya papa. Donc ezala ki quantité. Non. Wana ezali fausse information. Et bon maté ya cote biso toyebi ke moi si auta na cote c'est que biso toyeba ke ba mbali bazana ba cote incomplet. Maman journaliste wana ezali fausse information. Ya mwana biso ba mama FLNC toza na souci tozo benga ba mama ba ya kokuta na ba révélation ebele autozui à partir à leader na biso. À partir à leader na biso a révéler biso biloko ebele. Tomonaki mama Isa tomonaki ya liboso la kisaki conseillère première conseillère générale. Donc la kisi ke yende azali azoko sala administration secrète pa ya mokonzi na bino. Oui. Sikoyo baimboka bazali kozela bayeba po tomoni o ezali na sima na bino. Baimboka bamona kango penza bien te. Na yebite soki boyeli biso pe photo o ekoye kozala clair po ete bana Congo bayeba ke mutu ba ponaki na transition yeyoyo na yebite boyaki nango po il faut bana Congo batala. Papa oyo tozo oyoka azali boboto azali papa ya motema malamu yende mutakopesa kimia en tout cas na mboka bana mboka bolanda excellence kapende likanyimbu biso moko to mataka kuna bipa ya zalaka te azali pena papa moko ya boboto soki bopesi e chance boko sepela wana tozali komona ezali président kapende elikanyimbu mama Isa tombolango bien po ete baimboka bamona ezali président Kapende Eli Kanimbu oyo aponamaki na transition oyo akotambwisa transition na kati ya Congo po ete yayeba kokotisa kimia me kasi aponamaki wapi na conférence nationale souveraine oyo esalemaki na 2017 na mois d'août po ete asalaki finissage ya travaux oyo ezali travaux oyo ekangamaki na bane 90-92 oyo eza baserie ya Mobutu mais ebele boyebi te que président utaki kosalisa lisusu bafinissage me kasi bafinissage wana asalaki yango mpo na ye moko te ezalaki solo azalaki autorisé na gouvernement oyo eutaki koleka ya président honoraire oyo lelo azali sénateur à vie ye moko asignaki po ete conférence na wana esalema mama Isa okoko kitisa na yo photo wana baimboka bauti kotala président ya FLNC oyo
bango moko babengaka le président charismatique. En tout cas, so bino bomoni ye moko aza pena charismatique. Maman Isabelle okolekisa micro epa ya maman Mimi. Maman Mimi nayebi te selon évolution ya parti ndenge ezali kokendele. Maman Mimi toyokaki bambela ke président ya FLNC akotisaki dossier na niveau ya cour constitutionnelle. Nayebi te dossier wana ekomi wapi? Ou soit, bolembi na bino pour cour constitutionnel ezokoloba na ye eloko te à propos ya dossier na bino. Eza ndenge ni. Merci maman journaliste. Makambo penza ya ko traiter na kati ya mboko eza tellement ebele. Yango tozoloba même na cour constitutionnelle na minute bazolanda ngapi na minute. Bomata, bokita, obenini transition. Et que souvent même bango kuna na cour constitutionnelle la justice mais parce que bazo ça appelle justice pe ya malamu te yango na uti koloba awa mboko etoni na ba injustice moko donc impossible yango zomo na mouvement o ezaka na Congo te parce que lelo na tongo na tali na yeko mona ke souffrance o ezaka mondiale po musala ya ko sala biso même ba mama tozana kata FNC ezana no ebele nano yango tango tozo banana na Congo nano pour mona donc makambo ezoleka na kati ya Congo donc ezo sepelisa même biso peti pour même biso na ba mama peto sto lembiango pour tozo zela kaka son excellence yango ozo mona bisika bozoyoka même bino po bozwa kimia esengeli ka papa onde to uti koloba pour ceux qui totel même na kati ya système na biso système o kitoko etondisa mina bonzambe makasi parce que ba politique o ezo ya awa ba memi biloko ebele ka ya bapaya système memi ka makambo nyonso ya bapaya yango tala ndenge bakomisi mboka ekomika lelo milelo lobi milelo lobi kuna milelo. Sikoyo mama Mimi cour constitutionnelle ezolobelo côté est-ce que bozali na mwa liloba te pona kopesa bango mwa bo accélérer bango par rapport ya dossier na bino na kati po bafandeli yango na ebite soki bafandeli yango e soki pe bino pe bolandela kango mais bozopesa information te na kati ya public oyo balandela bino pe oyo batiela bino motema po bango nyonso balobaka que en tout cas papa wana afanda kaka papa wana soki afandi kimia ekoya penza ekoya awa lelo cour constitutionnelle efandeli dossier na bino bokolobela bango nini s'adresser na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle et vandalité zo kende kutu bien makas parce que même bango moko nande bazan wana basoluka kaka bango nyoso retrouvaille na bango kaka et pas son excellence monsieur le président du Haut Conseil national de la transition pour bango même kuna pendengo somona kuna tango na yoso ke milelo za milelo liwa libeba kuna même pas na bango potanage ba solution na bango ezaka son excellence yango tozoloba c'est mieux bolanda biso mingi parce que tant bolanda biso mingi boya oyeba boza na information ebele okoya ko se retrouver okoyeba pe bisika yo zali ndenge mama otikoloba eloko mo mama iza otikoloba awa na système wana koboma ba être vivant na banyama na batu oyo tata nzambe akeli esengeli to protéger bango même bango pe na cour constitutionnelle esengeli be bazala protéger boza la protéger na ndeni kana système na biso oyo papa za ko beta c'était tango nyonso neutralisme indépendant parce que à travers système oyo ndebino nyonso bokozwa solution boyeba na ko se retrouver donc couche nyonso oyo ya Congo aoyeba kana ko se retrouver ka na transition lelo yo ba maman ebele bazozalaka na se ya ba domination ya ba papa quoi nakoloba ba mama bazoza mingi na se ya domination ya ba papa mais kasi so totali na scène politique ya Congo ba mama en tout cas nombre na bango eza faible na yebite est-ce que bino pe bozwa ki mwa retard wana pona kokota na kati ya scène politique po tomona kate lelo nde toyeko yeba kenzoka FLNC eza na ba mama bango pe basala ka politique retard wana bozwa ki pona ni. Merci maman journaliste tozwa ki retard te pour soki nga moko nazali awa na rumeli na kati ya parti politique oyo naza bien formé to lekaka to lobaka pe yango nazoloba bisika nyonso ba drapeau na biso ezali bisika ba cellule wana bisika ba cellule na biso evandi nde esika mama tango akoyeba place na ye ba mama tozonyo kwa mami kane na uti koloba kaka par la information ezati et puis sous ba classe sociale tozoloba oyo ba système politique wa mokili ba socialisme oyo eza ba système ya kala communisme capitalisme yango ne nyokoli. Pour système wana bimisi ba injustice baza ko dominer ba ba moi ça ça eloko
baza ko dominer moi si bazo la qui sa vraie valeur à moi c'est ba kumbi ba ministère nyonso o ezalaki ya moi si ba papa ba komi nango tozota la même nani finance ezaka na maboko ba maman nde ayebi ko gérer maman nde ayebi ko bomba maman ayebi azana ba besoin ko sala ebele mais finance gérance wana pona ba maman il faut isuka kaka na kati ya ndako ekobi malisusu na kati ya gouvernement il faut kaka maman gérer tolobi mama azaka pona ndako te même na société mobimba tozwa société wana mobimba eza administration mobimba o esengeli mama asala mama ekozalaka pembeni ya papa aza administrateur pour na gérer planète Terre. Maman en tant que secrétaire, misala secrétaire eza ebele. Yango tozo na kata finance. Yango zo mona même maman journaliste. Ata lelo nengo zana même na kata ndako na yo. Soki papa yebi ko tikelo finance te. Ye mo razo sa makamne so makambe bonga kate. Yango zo mona ko yibe zo le kamakasi. Aba yibaki million, ba yibi milliard. Nyonso po finance za maboko ba mama te. Donc ba maman côté wana pena bazalaka strict côté à finance strict parce que maman soki yo tikeli ye finance wana pour maman ninga zana kozana besoin yo somba biloko il faut ya ko récupérer papa azana besoin ya goler sa ban il faut ya ko récupérer papa ke musata musu maman tikali na kata ndako besoin moko etelemi ta musu ya mungwa il faut kaka se récupérer la papa yango zo mona ba maman nazo ebisa bino il faut ko linga son excellence monsieur le président du haut conseil national de la transition parce que na système wana alobi ke moi ça ko sala mobala ko sala bazui ba maman ba tiki bango na kata ba wenze balo ba ke ya tangate aza capable te nzoka ne oyebi mission na o ya kala banda au début ya création na yo ba pesa ki musala ya secrétariat ya secrétaire pour garder ba secret administratif parce que papa azo gérer planète Terre maman za ona pour garder ba secret maman ko maintenir ndako maman ko maintenir société sikoyo mama Mimi neti na politique ya lelo tozali komona ba mama bazali kozala marginalisé mingi surtout na côté ya est ba mama en tout cas bazozala penza na ta ya respiration te lelo ba mama kaka bango moko bazokozala ka violé ba mama nde baza ba victime ya ba tuerie donc ba mama kaka nde place souffrance ezozala makasi pour na politique ya modèle oyo siko transition ngo oyo ya excellence Kapendeli Kanyimbu azokozela nini po akotisa makambo yango wana po ba mama balembi pasi okoloba nini neti na ba makambo wana mama ozolandanga na minute oyo esika oza na koyebisa ba kosa yo te po ba mama ebele bakosami ebele okomona batie ne sika songolo po alandela eza na mama mususu pe batie esika moko bo po alandela sur violation na commission ya viol ya violation ya faite par la ya femme mais tomoni mama wana azwa a cautionner dossier wana eza nango ti lelo balobela yango te mais mobali oyo docteur nde aza ko penser ba maman wana nyonso bazana tu vois que ça fait mal c'est parce que pour la nini pour azo bazo bangise quelque part mutu atieye donc atieye soki na ba relation nini nazolo ba mama esika yo zali soko ye penza oko se retrouver yango zo mona ko leleza mi ba viol wana ezo sala passe parce que biso ba tutobota bana 9 mois na libumu mwana wana nga na boti na kolisi ya lelobi susu ba ye ba bomi elisusu ezo sala passe makasi ko violer ba mama ko boma ba mama yango nazolo ba mama soki totali ka bango loko moko ezo salemati kaka minyoko na minyoko bazo kosa biso na ba français na ba na makambo ebele tane bazo tekaka ka mboka ka tango nyos yango zo mona mama nazo yebiso fongola miso mama Mimi wana bino bozo ko belela ba mama ba fongola miso mais oyebi que mikolo soki totali bien soki vraiment totali bien ba mama bazali penza na tan wana mingi te po lelo yo bakonzi o bazoko sala omona bakolo bakete tozo kende kotala ba mama o bazalaki na baka wana ba tuerie et tout ça bazali kopesa bango mwa bambongo po ete babandela ba vie est-ce que ezali irresponsabilité ya gouvernement na biso to ezali kaka bango moko ke bazoko kakosala makambo te ba mama bazoko kakotelema te pona kolobela ba droit na bango ou soit ezali pe irresponsabilité ya gouvernement o bazoyeba kosalela sécurité ya mama te po bango il faut ba rendre sécurisation ya ba mama ezala paisible nazoka mo ba mama mingi parce que baza kolobela mingi kaka ba revendication ba parité tango nyonso ba mama bazo se revendiquer bazo lobela ba parité tout ça ba se égaler na mibali mais na kata système na biso biloko wana ezate
pour maman ndenge na uti koloba maman za na rôle na ye a jouer makasi na kati ya société ndenge na lobaki même ba ministère on na tanga ki yango te na lobelaki même ba finance ba affaires sociales ba coopération nyonso wana na social na ba genre et famille eza ba ministère clé o esengelaki vandisama na ba maman yango ozomona maman soki oza formé te okoyamba de n'importe quoi ceux qui oza ovandisami te okoyamba nyonso parce que ozoyeba vraie valeur na yo te yango ozomona papa son excellence et monsieur le président du haut conseil national de la transition aye kolakisa biso la vraie statut ya mwasi ndenge mama izauti kolobela biso mwasi ayeba mission na ye soki ayebi mission na ye akosama te yango tozoloba po mwasi wana a se retrouver vraie valeur na ye mpo na bainjustice ezotala na bakati ya mokili esengeli ayaneka na FNC esengeli appuyer sikoyo président du haut conseil national de la transition pour appuyer pour transition wana esa nini esalima mpo mutu na mutu a se retrouver omona mama okodéclarer kutu parité te mpo déjà ndenge ozalaka na rôle na yo ajouer na kati ya société parce que kokozala mpe rôle oyo mobali akosala yo mpe kokosala en tant que administratrice na kati ya mosala wana parce que koyeba koexécuter baordre oyo administrateur akoyeba na koyebisa yo okoyeba ke dois-je faire eloko nini osengeli nga nasala nini oyo esengeli na apporte mpe nani oyo azodirige ngai ntango yo koyeba babavire wana ekozala te c'est parce que bato baza formé te bazwi kaka mutu papa batie ye bazwi oyo mpe batie pa sans formation yango ozomona ba erreur ya makasi ba erreur wana ezotombe ba victime bazokoya kaka mingi bato bazokufa ebele beaucoup de morts ozomona ke ezosala kitoko te siko bato wana bazokufa ebele or ke bazaki utile na société pour ba apporter un plus à kata société mais lelo tala nde bakufi kaka nyonso na ba erreur ya ba système ya mokilo ya mabe o nyonso emimi désordre. Merci vraiment, maman Mimi. Car ndenge outi koloba maman ba parité tout ça. Ils ont maman mon katuninga mutuna lobi maman journaliste. Si ko ton bino bozali kotuna ba maman bo webisa ba bazolo ba ke non le 1er octobre za moi oyo soit le 1er octobre ezali création ya mwasi. Si ko ton bolobi ke na kati ya création femme valeur na bango ekomonana. Bongo siko biso to fetaka le 8 mars. Biso ba to fetaka le 8 mars. Après koye ba valeur ya mwasi ya le 1er octobre, to bandoko continue toujours ko fêter le 8 mars to ndenge nini e ko changer kaka na kata mboka la biso to ko changer mukili mobimba. Merci maman eko changer parce que ezali ya création ya mokili mobimba nde eko zwango parce que le 8 mars tozoloba ezalaki ba revendication. Revendication monsieur Salemara na Texas na 1964 et si quand on a société textile et si quand wapi ba maman na ba papa bazo sala mosala mibali bazalaki plus rémunéré basi bazalaki moins rémunéré basi wana ba déclaraki basi wana babandaki ko revendiquer ba droit na bango ba salaire na bango to moni même na Nigeria même na constitution na bango droit kaka ya mwasi ya mobali papa na mama baboti ba na bango mobali na droit wana ya hérité o ezali ba droit ya papa na bango na ba mama na bango mais mwasi aza na droit wana te ozomona ba injustice yango OK lisusu même na Copenhague kuna na Danemark capitale ya Danemark OK kuna pe basi toujours kaka basi babandaka ko revendiquer ba droit na bango ba parité toujours ozomona ke revendication wana ba soulèvement ezaki presque partout ozomona même on a 1948 ezalaki toujours pekaka bongo droit de l'homme kuna balobi kaka droit de l'homme or que au lieu de droit de l'homme il fallait que le droit de la personne qui dit droit de la personne tozomona deux sexes tomoni féminin masculin mais tozomona balobi la droit de l'homme où est le droit de la femme droit de la femme ezalaki tango basi ba revendikaki revendication on eza lelo te ya kala parce que wana soki totali na création na début ndenge ezalaki na balance 51 mois si azalaki créé tomoni ke à partir ya octobre toloba neti na juillet tant mobali asalemaki na l'an 0 juillet août nde bango babandaki siko comptage na bango benga août ezalaki déjà janvier septembre ezalaki février octobre ezalaki mars nde ba revendication e bandaki revendication wana ezaka rapport na Congo te partout dans le monde ba injustice sociale yango nazolo balelo na tongo ti na vanda kinga lobi non makambo eza ya makambo ya awate partout dans le monde batu bazaka toujours kolela yango balobi nini éduquer une femme c'est éduquer toute la nation
Quand on éduque même plus de 7 femmes, on éduque toute la nation. Parce que tant que vous éduquez moi si wana lolenge kan ba ko mona kaka façon oyo biso to tambisa mboka façon oyo biso ba mama to memeli mboka ba wana pe ba banda ko copier. Ba banda ko copier. Yango tozolo ba banda ko fêter le mois d'octobre pour ça mois ya création na ye. Ezalaki mouvement moko simultané partout dans le monde. Ezalaki kaka te kaka ba donna Eve. Non, partout. Koko mulu bazalaki bipai nyos na contre nyos, ba tribu nyos. Koko muyanza zalaki mulu bazalaki partout dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, maman Mimi, en tout cas, bozo bimisa ba makambo moko ba maman mingi ba yebi angote ba onyo surtout bazan d'ailleurs il y a FLNC ba yebi angote. En tout cas, maman bozo na musala makasi Vous avez vraiment na musala makasi pour que même na ba fin fond, na ba village wana oh maman yebi kaka yebi langa, il faut beaucoup mati ba côté kuna pour bo yebi sa bango mwasi azanani. Pour ba yeba ba valeur na bango. Le cette mission oh maman Isabelle a tout temps faut bailler ba yango ba kotika la bongo te maman oko passer maman Isabelle oui maman comment na ba journaliste. maman ya FLNC en tout cas côté habillement côté na longola ka bango ponga moko na mona ka bango siko maman Isabelle na ndenge ba maman bino nyonso tout boza bien habillé mais ba maman o bazali banda ba ba lobi habillé mais contraratin biso habillement elo te faut ka moi si nde mutu habillement tana lati na ndenge ni même tout na ngai eza maeli maman okoki loba nini par rapport à wana ya solo maman journaliste merci beaucoup biso tout d'abord tozali ba africain ouais. Biso tellement to yebi ko lat africaine a s'exposaka te oyo wana ezali ba uti ko adapter kaka ba mode soki ya brésilien ya ba brésilien wana mwana mwasi kende ko lata pantalon to fashion soki ndenge ni ozoko s'exposer biso te biso to lataka correct ya ngwana ndenge na uti ko lakisa bino notre très cher le président Kapendeli Kanimbu yende azo memela biso vent ya sika ba mama nazo belela bino na bana na biso na ba papa boya ebele tokende na transition à courte durée avec notre président le président Kapendeli Kanimbu transition à courte durée pour kuna de to bongisa la élection qui toko mutu nyoso ko se retrouver. Et là, tu as maman journaliste ne bolati. Talana ndata yo moko vraiment. Si qu'on a yebite yo oko s'exposer. Pour balinga yo ou koma. Extro lati correct boy. Mo bali ko linga yo te. Bino ba jeune fille na tozo ko s'adresser. Parce que biso tozali ba mama. Ta biso mama bino de to la télé. Tozo sala pe quand même fierté na bino. Pour présenter nga pa mutu ke wana kuna mama na ngai oko yoka doute te. Mais ce qu'on la télé wana oya bien te. Wana za mode ya biso ba africain te. Surtout biso na Congo. Wane ezali ya ba brésilien bazoko s'exposer wane ya bango me biso te biso to lataka correct ba mama bana na biso ba jeune fille to bele libino boya ebele parti na biso ezali na commune na Mongafula peut-être soki boko luka soki ndenge ni po ba commune nyonso parti politique na biso ezali na Mongafula tozali na de l'indépendance numéro 261 na commune ya Mongafula na quartier Mitendi wana nde par place parti na siège na biso evandeli mais na ba commune nyonso parti na biso ezali boya tozale belé na sima ya le président Kapendeli Kanimbu tokende na transition ya courte durée pour makambo nyonso esila président na biso miko tambusa transition makambo nyonso kozala te ma journaliste otuna kinga motuna ke biso to bima na kote ya papa te mais to sisa ki solo wana te mama journaliste ba ki sa mukie potan na biso etikali mukie régie ezali déjà koloba OK mama azalaki projecté sima ya papa mouvement moko simultané abima na kote ya mobali te wana ezali ba fausse information l'église nyonso bate ya kandengo anet ba mariage bango nyonso mama papa alongwaki na mopanza biso ba révélation wana nyonso to kutiango appartient à notre très cher le président Kapendeli Kanimbu a révélé biso biloko ya ebele o batu ba yebite ya mwana ba mama bo poussa na esika tozali boya ko sala découverte ya makambo ya kitoko e ko mema biso na progrès baimboka bouti kolanda ba maman ya FLNC no ataku tunga moko penza lelo mai o uti kobima awa
ngamo pe donc ebimisinga pena un peu confuse mais nakobongisa mukolo nakoya kotala ba mama na kati ya FLN c'est pour tobeta lisusu lisolo awa kutu namoni mama Isabelle akumisinga ntuka nazana esengo mingi kobanda lelo soki il faut na changer peut-être habillement po biso bao babi toza ba africain il faut kolakisa bo mama na yo ya Afrique ata oza jeune fille lokolanga en tout cas ça la fierté ya race na yo ça la fierté ya ekolo na yo mama Isabelle awa tozali kosisa na kosepela bo pesa ta liloba moko ya mukie epa ya ba mama o bazali kolanda bino na moma oyo bokolo bana lingala na français na munoko mboka oyo kozala nango na facilité po ete bazali kolanda baye basolo FLNC pe baye ba ko rejoindre bino. Merci maman journaliste. Nazwa moi une minute na ngai na mika ko rappeler bandeko na nga ba Congo. Ba mama batata. Tuka kuluka ya te kuna ba fleuve. Lutomele boza evondinsiete tuka 1960 to bakila indépendance. Tiye unu kikatune luvuva muko. Tuzeye mpasi za mpila kama mpila zitakuiza munsieto diamudianki gouvernement ya mbote nkatu. Idia utulombele kwa beno ba mama, batata, bana. Taleti bana bakotele à travers les élections. Les élections kazita kutunatila diambu di Moscow 2006 toenda mu élections. Différence nkatu. Tuele mu 2011 les élections. Yibwa bobo kaka. Tuele mu 2017 les élections. Toujours mpasi kaka kwa beto. Bana beto basimbidi machete ba kotele muzibalabala beti vonda parmi bana ba onto beta sala zikuluna. Est-ce que intellectuel ka benako? Idia wikuluboke Louisa lwa yingi. Twakala ba yingi kunima papa kunima le président Kapende lika nimbu. Tuenda mu transition ya ntangu ya nkufikaka. Twasala les élections za mbote. Kuna beto ba onso tu se retrouver. Mama une kisalu kyako. Bana bene kisalu kyako. Ngenda lomba kwa mama journaliste. Moi extrait mama journaliste s'il vous plaît. Il y a le 1er octobre. Oyo papa alobelaki sur ba valeur o bazong selibiso ba mama. Soki possibilité zali, boko ko zong selibiso moi extrait wana ite mama to zong sibino ba valeur na bino perdi. Toko kabola papa ndambu na ye, mama ndambu na ye, mwana pe ndambu na ye. Mama Isabelle en tout cas to sepeli makasi so kingonga ezalaki lisusu ya ebele nde tokei pena lisusu po ete tomona to yoka lisusu mai oyo ebomba makasi mukolo mwa lelo to sepeli makasi na lolenge bo ndimi mbela na biso mukolo mwa lelo mama Isabelle pe mama Mimi na kotombela bino mukolo elamu pe bonne continuité ya journée na bino kasi bae oyo bazali kolanda biso bozali na esengo mingi pe na ebi ete bozali wana bosi bobaye bolobi po anini bokati avant mais boye bake biso tokotambola kana sima ya ngonga TV ezali ngonga lolenge Eric Genebala kolobaka tango nyonso bipa ya zali na pesi yo bambote na pesi lisusu mbote na ngai epa ya excellence Makusa oyo azali les grands réalisateurs oyo kosalaka ete biso na bino tokuta na mukolo mwa lelo pe mbote na bipa ya zali na pesi lisusu mbote epa ya JP Vanga pe Samuel Luka o bazalaki wana na sima kamera pe Samuel azalaki wana bino so boyebi éclairage ya kitoko esalaka po ete biso na bino tomona na bilili tozala na kati ya molili te kasi tomona na pole ezali ye wana Samuel Luka mbote na yo place ozali merci na bino baeban so bolandi biso mukolo mwa lelo tika ete nkolo nzambe apambola bino bipai bozali pe abatela bino biso na bino tokokutana mikolo mizali koya. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau de 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais.